Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, Mbonda, Écolo, magazine d'actualité, Bote Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, diaspora partout, confiance, la fidélité pour Sarabiso, édition ainsi qu'un et bandit avec impact et idéologie. Tu sais, Sarabino, que Mouta Zanga culture na vie nae, Aza Moutou Yakokufa. Moutou Aebi Koutim naete, Aza Moutou Yakokufa. Jésus Christ Koutou, Balba Kabaki Ali Moyuda. Ma juif. Et bon, on de Kolangai, Congolais, Holandangai, culture noezanini. Malgré, au comment la double nationalité, au boy na au Congo, 4 singam, nous avons visité passeport sur la comme français, na comme anglais, na comme allemand. Bon, est-ce réellement que na bambo kalo komi barozo ba ko chokata kutim na bango. Ba ancêtre no ba osenga moli monoka ka awa. Ata ba kudio la poto. Sozaga mungala, yebaka ke ba ancêtre no bangala, ba ozala besoin na yo. Ozaka mungole, ba ozala besoin na yo. Ozaka muteke, ba ozala besoin na yo. Donc cela veut dire que c'est que tout ce que vous allez oye ba culture na yo. Oye ba valeur ya ba culture na yo, oye ba valeur ya ba ancêtre na yo. Mais nous surtout là to yeba ngo tout ça ba valeur wana à travers ma musique oye beta maka. De tel sarabiso nene ni ba kokolo so azaka na bon moyi, ni ba salaka, ni ba lingaka. Mais le musique traditionnelle, tout comment qu'on néglige yango totalement. Merci. Là-bas, artiste traditionnel. On se bête la musique, il est le haut. On se pèse la valeur de la musique. Pèse la balai qui n'a pas bango. On va se lancer, on va se mataka malé. À travers concours Mounienne, première édition organisée par Fondation Maïndombe Boumo. Au total, Sabino, comment est-ce que Basali organisation Mounienne, il y a concours, il y a orchestre traditionnel Teke Umbu. Merci de la Teke Umbu parce que concours, on les a dénommé Bomoko. Sangani, il faut la Bomoko pour que batombo la valeur culturelle la bango. Nous surtout à travers Motema Malamu, il y a les grands chefs coutumiers Fiston et Babi Maïndombe que j'ai salué en passant parce que l'idéologie Obi c'est la première idéologie, première édition, c'est grand hindousa eux qui permettent que l'orchestre Teke Umbu Ezwa valeur ya makasi. Dommage en est que Umbu vraiment se présenter tu éviter pourquoi et dommage encore de plus absence totale. Il y a chef coutumier belé, absence totale, il y a population belé à Bateke, au Sénégal qui base de la première édition, bah même on la liki, bah battre les yango, bah tomber les yango, mais bah quand c'est vraiment négatif de ça quitter, mais ce qui est bon, les chefs coutumiers, Fiston et Babi Maïndombe, avec détermination, Ozalaki Nango, a même yango peut être que tu la phase de demi-finale. La demi-finale, 4 orchestres de Sikali. Sur plus de 10 orchestres et plus de 12 orchestres Zalaki en lice. 4 orchestres Tikali, on est à demi-finale. Et ça d'abord jusqu'à là prévu pour la dimanche le 10 août 2025 dans l'espace Maïndombe Ezali beaucoup plus la commune en les références Aré Ngandayala. Orchestre Tikali.
totikali na Bwenzebo, totikali na Manu Mukuru, totikali na Oloni Yara Libéral, pe na Antibize. Quand il y a orchestre là, on preste bango tout na journée kaka moko dimanche. Il y a le 10 août, autosera bandiko vous allez belé ah bandiko na bateki. Ah! Et bien le chef continue mo sakana mbongo la kisasa oyo. Ko batelo ba jeep oyo. Première édition oyo, ni les sala pour bozanga. Vous allez belé na biki ba orchestre tout bato simbango, ba président donner na ngozali ba chef coutumier. Vous allez belé dimanche le 10 août pour banda avant. Ça les tondana, ça les boukana. Ba leader ba orchestre ça réellement que bolinga ka bango pe yango bosela ka ba musique la bango. Si c'est plateau je ne suis pas seul, je suis avec ma leader, il y a 4 orchestres on a autant la bino. Tout ça bango na mwana mboka la globe. Il y a Bozebo, tout ça pe ya na mwana mboka leader leader Mbeliwa. Oh Mabeliwa, ah je m'appelle. Toi oui, toi le leader Mabeliwa. Mabeliwa zalia walikana. Il y a Manu Mukuru, tout ça, il y a plateau. Tu appelles Rigo Shugen. Il y a Antibiz Pena. Moi, Mboka Jackson Ngampia. Il y a Oloni Yarabo. Moi, Bango, faut aller à plateau. Faut aller à plateau. Faut aller à plateau. Bon, on dit 5 personnes à plateau avec 4 leaders. Ma leader a cassé au bassin musique à teke. Bango yeyo. On peut pas aller à terre parce que ma leader a cassé. Mais Bango, dis-moi. Bah c'est qualifié, bah continuer la page la phase de la demi-finale. La concours organisé la fondation Maïndombe Boumo avec les grands chefs coutumiers Fiston et Babi Maïndombe. Merci de signer ma caméra Zali musique ça là qui toko ya Wilfried Samba Zali et le mona Yannick Kaloso et pourquoi pas Benjamin Kilunga de l'autre côté réalisation montage tout ça bon la mona mboka les grands ingénieurs Igrid Mateta lundi va toujours à la présentation de cette belle grande émission par excellence Mondaya Écolo magazine d'actualité. Voilà. Fiko fion na banina lukuna pa Mabeliwa. Mabeliwa Manu Mukuru. Bonne santé. Vraiment Nangolo santé pina dans les bons, on est ensemble dans les bons malgré ba conjoncture la saison sèche mais tout ça ma kitoko. Il faut maintenir. Qui antenne m'a pour nous faire voir que tout bétané musique folklorique. Faut moi c'est molé là ça entre biso 4 attends moi qu'on a biso fa la moi c'est mol qui oui ba béta folklorique. Voilà on est allé bongo Mabeliwa boyebiye zali leader orchestre munene ya Manu Mukuru te so ku dépendre de kolanga ya koto ya Antibize Rigo Shugen body santé de kolanga etra caméra ya sabande kombote vraiment malembe nzamba zo sunga zo batela tiko koma na temps oyo en tout cas dokumisaka nzambe de sangani boye et ça déjà bien c'est que nzambe pa cha liboko batutu ba cha maboko ba mona ke note et loko wana photo soutenir yango vraiment à part ça orchestre za kitoko. Merci beaucoup. On a Rigo Shugen Nazali pour représenter directement Antibize Sikoye pourquoi pas toi Sikoye pas mwana mboka Oloni Yara Libéral Jackson bonne santé. Le retard santé ça kitoko bolim simukel ndeko journaliste ben prévu pezalaka talaka komota ba mbutiage makasi voilà ba rambo ezalaka pasi ya ngomoni et pour la retard moi bolim simukel mais à part ça tout ça na kitoko na ngolo nzambe. Bwenzebo la globe. Ouais kimeza mbonde kolo kimezali na ngolo ya nzambe o akeli biso na bakoko baza na sia. Donc toza kimeza pepele pinza toza à l'aise, très à l'aise. Voilà, merci beaucoup. Bon moi toza ka leader o to sangali boy ezali oyo denge dénomination il y a première édition concours oyo ezali organisé la fondation Maïndombe Boumo ba dénommement bo monko. Quatre leader basangani. Bon konde ya kumba masolo bon konde la lisangane tokotonga la pidi mwadi Congo melalinga avant que to banana bande bola biso to ke bola niveau ya régie baba la section lema kitoko ba pour la lema moko e to beta la fois passée tout monde qui ya quart de finale ya Manu Mukuru bazalaki na bande bola biso ya Bwezebo est-ce qu'il y a des bêta qui concerne Wana avant qu'il y ait demi-finale, comment est-ce qu'il va se qualifier qui toi là nous éléments et on va sa position plateau pour que tu continues et l'émission avec un partenaire de jeu. C'est parti la régie. Ezaka Kasekoina avec impact na idéologie de Konanga ya Congo tunanga inini. Boye bake
masolo ya concours ya ba orchestre traditionnel oyo eza organisé na fondation Mai-Ndombe Bumu eza se ko continuer avec impact na idéologie bosimba ete mokolo ya samedi pe dimanche ezalaki opesi mbwa aboyi boyebake si orchestre traditionnel nde eprestaki kitoko liboso ya ebele ya population oyo bautaki de partout pour que baya kopesa bavaleur tope baya ko accompagner ba orchestre bango kitoko ba orchestre ebeta kitoko musique traditionnelle teke ezalaki vraiment en hauteur ndenge kaka boza koyoka pe boza komona na ba image oyo. Chaque leader ya orchestre atalisaki talent na ye ya kometa vraiment culture teke de manière que population ba apprécier pour que alonga na concours oyo ezali organisé et par les grands chefs coutumiers Fiston et Bamou liso bazambe po yende azali premier mécène oyo azako pesa esengo et par bateke pe baumbu. Population oyo bayaki wana avec idéologie kaka bayebi ke consommer trop pour que orchestre na yo et maximiser ma chance ya ko gagner concours oyo babeti musique kitoko loyembo kitoko et bongo côté ya mabina kuna kutu en tout cas mutako sabino te population pe na ye moko les grands mécènes les grands chefs coutumiers Fiston et Bamou bakataki loquette po na kopesa esengo na première édition ya concours oyo. Biloko ya boye bake eza se kobetama chaque samedi na dimanche et surtout que bakoti la phase éliminatoire eza kokumbama kuna na espace Mai-Ndombe oyo eza na commune Ansele référence kitasela arenga na yala ngingo à partir de 17h yebake okopase ba bon moment na ambiance oyo. Bisomboda ekolo en tout cas te souhaiter que ma bonne chance na oyo akobeta musique kitoko pe akokonsommer ya mingi pour que a gagner kanyotu munene oyo les grands chefs coutumiers Fiston Mai-Ndombe et Bamou atiali bango nyonso oyo na cadre ya ko valoriser ba orchestre na biso traditionnel pour que bango pe bazala na esengo ya kolobake bazali réellement conserver culture ya ba congolais na nyonso tobeteli kaka bango mbonda pe tofuli bango mokako swa. De retour sur ces plateaux exceptionnels, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité avec les 4 leaders et orchestre traditionnel Teke au Bazaliko, représenté réellement la cadre à phase demi-finale à Kokomunene aux Ali, dénommé Bomoko, organisé par les grands chefs coutumiers Fiston et Babi, Mai-Ndombe, la cadre à fondation Mai-Ndombe Bumu. Voilà, Nabali Siko et Paya, Ndekoulanga Jackson, aux Ali, hein? Olandi.
vous allez depuis début à concours Oyo. Tant que vous concours Oyo, première édition de grand chef coutumier, Fiston Eba Mandombe a organisé. Ni yo apprécié, ni au moyen à Sikana 4 ya concours voilà. Ya libosona nous remercier grand chef Fiston Eba Mandombe na eloko asali depuis na Koliboye, c'est la première fois na mona yango. Toyoka ba festival, ba beta mais tout mona qui a mon musité, mais toujours vraiment chance ya Hollanda concours Oyo. Na opesa na merci na et puis merci na bat nyonso o ba participer qui ko banda na orchestre juste au banda qui na première journée tina lelo to komi boye félicitations na nyonso ba participer qui o ba mec na appel parce que so mutabé qui fona ko yana liboso tangoye okuti wana nde o bandi ko kabona tekele concours de kina mobia to ko lo baté ba o ba comité na demi finale c'est que bazaki makasi tété bazaki pe makasi mais tango beta compétition c'est ngaka on se passe ali baleka au finish moi peut osali ni akobimaka premier o pas na premier pe moi peut okitike baninga te pesa na okbale ceux qui peut-être à chaque jour ba 30 ndenge moko te ko beta pe je sobeti makasi je vous osali c'est la faiblesse mais à part ça on me dit qu'ils n'ont bien et ceux qui capent bien ils ont développé bien vraiment. Merci beaucoup wana zali bongo Jackson na compte ya Olomi ya libéral est-ce que pas mon mboka la globe ya Bwezebo ouais Mbondeko le nazo kayo maloboza mboka oyo. Omoni comment est-ce que concours est organisé? Musique zo betama, ningepe organisation ezako kende. S'il faut maintenant pour pesa ba appréciation tout côté la peu côté mabe na ndenge etamwisami. Malobani ko za ndenge ni par rapport à non, premièrement penza pour na organisation ya liboso na ko remercier kaka chef Fiston Mokubu Maindombe na PC penza longoni ya makasi. Na likanisi oya avec fondation Boumon donc ndenge aso organiser concours donc kaka ndenge ba ndeko waso ba c'est la toute première fois que non ba orchestre folklorique teke et participer na concours bon ba difficulté nan to comme pena na ba point ba difficulté te parce que banda to bande ba concours nana tiali ko mona difficulté mon côté to joa ba transport na biso to yaka to betaka ba concert. Donc en tout cas côté kuna penda félicitations nzamba zong c'est belé et pas ya chef Fiston Mokubu Maindombe donc il lo bananga pendeza yango wana. Voilà, merci beaucoup les amis mon mboka la globe on te représenter Bwezebo la carte plateau auto siko awa et pas yande kolanga Rigo Shogen Rigo concours bandaki déjà Antibis vous aussi au top et le beaucoup la demi-finale. Malobani ko zani par rapport à l'organisation ya concours. Vraiment merci nanu en tout cas nous sommes sana nzambe po nzambe na pesaki nanu chef Maindombe Fiston Maindombe apesaki maele wana abongisa na mo eloko po ameka pe ko redresser biso ba orchestre ndenge sengeli toko tambola ka ndenge nini toko lia ka ndenge nini toko betaka ndenge nini mais nzambe pena a baccelerer ya mingi par rapport à organisation tokolo bateke bandi mabe e bandi malamu mais tozana nuana na malamu nanu tozana na malamu po dernier tokende boye tokena to mona bolamu yango po eta première édition tokena to ba bolamu ya première édition kendaki ndenge nini mais po tozana na bolamu wana alors ba o ba participer qui en tout cas to banda bien to banda pena bien tozo tambola à l'aise molo po mbang pema mbang pema c'est que toke malembe mais dis-moi l'organisation de makabe tambola nenga me asope malembe c'est que nzamba sunga kaka et que neka bon malembe ti to koma na suka. Alors moi mboka manu mukuru leader mabeli wao vous allez voir wana ofuri au moulin vous continuez toujours ko beta musique parce que vous allez belle bazolanda toujours ko tala siko concours oyo pour na yo na ba valeur ancestrale ba valeur à culture traditionnelle vous peut ça message ni ya liboso to remercier kana liboso enkolo ndeka baninga no soba lobi nzambe mokeli o apesaki chef Fiston et babi pema payé makanisi ya kosanisa ba orchestre. Et deuxièmement on remercier fondateur na ngai o abanda idéologie ya mouvement ko ngai fondateur Mbole bisika bazali ba gros bisous pour asala ki idée ya osala orchestre oyo les tout maman et mon ça m'appelle le ba apprécier biso mais concours vraiment ils ont passé dans les bons tout qui me dans les bons et banda qui bien ba msuska bon nzela ndeka mndeko lobi to ki na news tout même match ndé tout ça be final les ali moko na biso ma entre biso 4
et banité mais toujours marché dans les bons difficulté quand on a monaki concernant biso bateki toza un peu ferme toza obatama biso ndo bankolo Kinshasa biso batoteki ba parcelle biso batu bankolo kin mais toli komizong saka sima na mambo mususu moi lo mo bocha mutu mais kuna nini donc babiloko wana tozala mbala sima nde toke quart de finale boye demi finale boye en tout cas tosenga bandeko na biso bateke bekolo mususu basepelaka na culture na biso en tout cas baparticipe ka ebele tozaki belé na salle tozaki belé to pesa ambiance de ça que oui batwana bazali puisque tant to lobela makama bateke toza reconnu to yebani na kata Congo parmi ba ressortissants ya Congo biso bateke tozali na ba histoire ya Congo tozali alors fallait pas tozonga sima vraiment fallait pas tozonga sima donc mokonzi na ngai ndo pete lokolo boko fero bodiko binonde bakosali po makamolo. Merci vraiment dans les bons. Merci vraiment pour l'année comment est-ce que Balider pour exprimer bien fait les grands chefs continuent Fiston et Babi Maindo mais l'organisation ça les rappelle on toujours conseille pas Balider pas cause chef belé chef continuer belé surtout boye ba ke Zambe akeli kolo la c'est a jamais kobimisa 100 personnes mamoka base à la même vision jamais obsaka mutu moko oza la vision pe bande kobele bakoya po bakumba vision wana Fiston et Babi Maindombe azali pe le ki kati ba chef belé via âge mais pe via pouvoir pe azali pouvoir na simba ba chef belé mais azali pouvoir pe liboso ba chef mususu pe bali na âge pa ko s'appelle le ki ya ba chef belé ko pe mukolo pe ya ba chef mususu mais ce qui est important eloko o asali botala âge na été botala pouvoir na été mais botala likanisi wana azui est-ce que likanisi wana la kati ya tribu ya bateke ezo ma bonheur ou bien ezo ma malheur ben selon ngai pela bali balia atwa mutulu kwa sepele on sait que zali kati mo ezo ma bonheur pas bateke mais pourquoi pas sikobo soutenir yango pourquoi pas bocha poa même à travers ba orchestre parce ba orchestre o bali bazali awa soki bango ba gagner ba concours et que na idée za ngo ke yo saksa bango ba kota ba studio ba sala ba musique mo resika moko boko sepele ba musique wana bon peut-être ba mituka la bino boko peut-être ba fête na bino boko peut-être ba ndako na bino mais tant que ça va préparatif nango za lokola noé azo tonga bateau abiboya bino bozo boya koya mais jaka kanga bateau bon tout na kata makatsa biso ke ya ali komi la kisanini tout le monde na makatsa biso to ebaki bolamu o mutazo bimisa ezaka pona ye moko te mais ezaka pona congolais mobimba et surtout ya tribumba ya bateke na bomo konde tokotonga kitini na biso ya bateke sona zongi pa na yo mabeliwa ouais pour tout ce qu'on a ngamba boyo ouais mais lelo oyo na kati ya concours oyo nini réellement depuis to balai to komasiko oyo au bénéficier à rapport na musique au salaka ba bénéfice c'est belé premièrement biso ba musicien bénéfice na biso la d'abord connaissance relation musicien a bénéficié ko mutu ko pa heureusement tout quand la relation et là ba leader baza ya compter pena que chaque édition a kabela ba musicien ba mituka ma pa non relation ne ça là peut-être prêtre mo na yembaye ou soit dédicace mon abeta prêtre na mo boy de a raisonner ngai na cadeau peut-être jeep peut-être parcelle des bénéfices en d'abord pour nga on a bénéficié dans nos relations et colis par rapport au ndenge zalaki bateau na kuta on ba concours ba relation na zui ba correspondance na zui donc et ça linga ma bien dans les bons et puis chef Fiston nzamba simbe kaka na ba idée zanango vraiment na ba idée zanango ba idée wana eza ba idée moko dans l'époque ba chef Martel tapé ba na ba idée wana mais ba sala moi ko kita mukesima alors to sepela ba fumu na biso ba chef trésor 1000 boules ba chef Michael Nguma les baoba les rois Michael ba fumu ba ebele ba chef Patrick Moloni ba chef ebele o penza ke ba compétent mais bozo masimate to ba no to ko leose ki tire ta le non ne biso ba tike to motambola bo mona ka bino boyebi entre parenthèses mais nzambe de kaka mais pour na mai ndombe ba bénéfice des belés ba souvenir des belés donc il y a autant que tu délégué belés journaliste. Merci beaucoup. Merci quoi pas la globe Mozebo qui est quoi boy dans le cadre artistique dans le cadre de la musique peut-être temps où vous avez qui que la musique mais bon on va tenter à ça va répétition et autres
mais par rapport à concours nazi va préparatif dans qui a pour que vous gagner alors d'un côté Italie musique kaka bénéficie aussi bénéficier déjà dans cadre artistique face à concours Fiston Mandombe a organisé. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste Mbondekolo. En tout cas, non, oui, on a un chanteur de charme au Pinda Simbi deuxième voix. Ouais, un artiste complet. Donc, pour un plat artistique, bon, et ça là, on a un moment passé parce que biso na culture na biso teke, tous négligé ma casse par rapport à l'autorité na biso, balini ko soutenir culture tekete. Donc, chef Fiston Mokubu Indombe, en tout cas, à jeune moko, pour n'anga bena na sepela gagner makasi. Parce que mutu, tant que zo mbongo na ye, orason bela bana ne biloko asala banda kuna ya saba biloko belé mais à s'organiser concours pour n'anga le belinge belé. Déjà nazo mona ke bénéfice kozala. Puisque le loso qui to bundi, na jui premier to na jui deuxième enveloppe wana et ko soutenir. Et que son belanga moi matembele na palais ouais mais na ebike ba jeep peut place na to gozo ba ketch peut to gozo yango puisque ba musicien jusqu'à présent ba musicien na bino o ba ça la fierté ya culture jusqu'à présent toujours tamola makolo eza malamuti donc ba konzi ba s'organiser ngai nzambe apesi ngai likabo nzambe apesi ngai ndenge journaliste ozali to ndenge mfumo ozali olobelinga likamu na monoko ngai na komisi yango nzembo na transmettre message na yo pour na koyemba donc c'est-à-dire artiste ne meurt pas ozomona ba prêtre na biso oui ba œuvre zo la toujours tant on vanda kana ndako zu carte mémoire to flash disque o tena radio zo yoka donc c'est-à-dire banzembo to yembaka ezaka banzembo okumisa batute ezaka banzembo to yembaka o tozo défendre culture o tozo défendre mboka na biso Kinshasa o tozo défendre biloko belé alors ba chef bozo ba musicien na bino na valeur donc to kende na unité puisque biso na kiteke to lobi ntara biso ba teke to zala kana ntara eloko to lobi yango ntara donc ntara wana muninga osa lo rokumisa yo kaka ya akosala eloko nini alors chef Fiston Indombe Mokubu azo avancer ka toujours donc na PC pena ba merci belé na bosante chef Willy Mabia la Aigle donc kaka ndenge to zaleli bana no bazoko bakaka donc bo soutenir nde biso et là tozo le lande soutien za muki ozomona ba petit misuso ba yeka lobi ya ba kaska songo ba otambola na ba jeep mais biso ba musicien folklorique teke to otambola toujours na makolo so to bi mape ba propre boza ba faire propre ya biso moko quoi donc on a beti musique nanga na ebomba na somba moi lipapa na somba moi sapato na somba moi body moi nini donc to zalaka à l'aise donc côté kuna penza Mbondekolo côté kuna bateke ba raisonner biso te mais OK biso to sala musala moko makasi ya osakana te na kati ya tribu teke to sala musala moko makasi ya kosakana te toza ta to koma na ba niveau boko senga banzemu to koyemba boko yoka ba ker ba choral to sala toza na plateau de nyemo zawa pour la bikete to sala en tout cas boko beka se moko asakana boko préparer ce voilà c'est comme bien ça n'est-ce pas de kolanga sugar oza le musicien moi na kota ko matala poso moyemba ka ozo yemba ozo chanter concours o ba organiser depuis bandi est-ce que ozo vraiment ta ko ça ba répétition na koleka par rapport ndenge zaki avant concours en tout cas vraiment naza kuna sengo na sengo na oyo na ezo kende na bongo en tout cas moi sengo zali ezo baksa ngai maele malembe donc chaque jour donc on sala ka eloko ya sika chaque jour na bien sorti biza même makawana donc chaque jour ngai na sala eloko ça même crime ko ya tibizo boka crime ko boka kawana ça na za soliste mais na crime ko boka kawana voilà mama makini voilà mukarabatio voilà makini voilà makini voilà ko la bien ça compliqué c'est ça la bien ça chaque jour mutazo zo idée ngana ozo idée na ça eloko c'est que ça eloko mo bien au chef Indombe a organisé ils ont pesa so maele à part ça ndenge ndeko nanga moko aza mupanzi nanga ya droite alobi c'est que connaissance ezo baksama
anamnicho nga honorable Matele Mbabwa pesinga makechi na otambola na lobby. Voilà. Bravo, félicitations. Ils ont déjà moi avantage. Voilà, félicitations déjà. Matele Mbabwa habite oza derrière na moi bon na po biloko beta nga moko nazo comprendre te. C'est que non ça déjà implice. Voilà. Alors découvrir ce que la carte y a concours organisé. Fiston Maindombe a organisé. Ça va découvrir nga ba non monaka ndengona mais oh, tiens. Waza grand soliste. Il faut pas rouler pas ta main. Rouler pas ta main. Ils ont des avantages. Avantage déjà. L'avantage n'a pas avantage il y a ça va voilà. Donc ils ont connu déjà bien en tout cas Nzamba Pambola APC sous makanise belé chef Maindombe chef Willy Mabiala bo baksama ba idée wana pour soutien kaka biso to le biso elo msuste. So bo soutenir biso bien. C'est que ba idée na biso ke ka liboso. Très bien. Si ya bino pe okeka liboso oso ozangi benga ba ministère pe ba ministère ba vrai ba bouliste ba pesa boule moko boy yo mo comprendre te oh est-ce que makambo eza kuta bokondite mais bano ba ye makambo bokondine nini c'est que ba pesa da boule te po ba ministère ba aigle ka ne Willy Mabiala za aigle biso pe to da aigle to mona ka liboso te kuna te ko kende te sala boye o sala bien maman pe to beta ngo champ et simbi nango. Je vais la valider Bamo Kitoko. Kitoko. Très bien. Voilà, merci beaucoup les amis. Bon, moko mwana mboka Rigo Sugar na wazali soliste anti business que pas mwana mboka. Kotala sikoyo yo. Mouvement essaye bandaki. Le autocommune la demi-finale. Absence totale yaba presque ba chef potimeni bazo zala zalate. Absence là-bas on to éviter. Alors, sur la bique on me connaît solo là. Na ba déclaration ba teke o ba simba kabino na ba occasion ba yo kaka ba musique na bino o ba benga kabino ba matanga na bango o ba benga bino ba fête na bango mais na concours oyo message yo ko solo bango ni tala na kama solo na bango Ngonda Ekolo merci beaucoup pour la parole la liboso na saluer nos leader na Gelor petit gig va se bien passer na pour répondre yo bon ma musicien ba yemba déjà makambo na boyemba petit gig ça déjà mo benga ingratitude alors bani mutio kablo ngi ni yemi ba yandi yango moni ndenge zomona na bateke balingate peut-être bazana mwa makamobwe place oyo azali oyo aluka zalate mais or eza musique esangisaka mutu nyonso na musique faut ça barrière sans frontière faut musicien azaka a politique nini dia azaka oyo nyonso asipesi mbongo ayemba ye on se place mais bon la question tangi par rapport ya point de vue artistique depuis le dernier concours et loko liboso oyo ngana sepeli nanu eza na nanu visibilité il y a l'orchestre étiqué parce qu'il y avait l'orchestre comme si banaki kututé les avec ceux qui wapi mais à partir concours basali ba monani pe ba moni bango à part ça tout ça na point de vue pe ba travail pe ba ça me mandamu talaka comme chose à revendre dans mois 2 jours 2 mois 5 mois pas besoin de concerter mais partir on va aider bango pe ba kunde ko on na pe il faut aussi passer la répétition chaque fois voilà que ça va tout travail à part ça na côté culture te que fait tout ce que moi valeur moko boy tout ce ba valeur oyo les autres temi na télévision pas comme tala biso ba komi ko bimisa biso image ba teke parce que et quand musanga butu na Kinshasa amoka na biso na ba omo mais on na festival on des obeta bon on ni orchestre batikata moko ezati tu es ba vati ce que ça la ba politique ba kata ka biso tu es bipete ce ba conflit mais or biso ba musicien ton atteint un conflit ya bango ya politique tout ça ba politique ba chef coutumier na ko bandana na le nom de la tribu teke chef Michael Libo faut vous soutenir la musique bon honorable roi Christian Monamputu vous soutenir la musique goya wana comme va teke et ça m'a passé dans le sens que tozo ya ko beta ba concert mo mona mo sali oyo zana ngobongo me bat bazaki donc quoi bolinga ba musique na binoté or so ya ki ba musique muso mona baza plein okoza la wana boyiye nde bozo ebele ça ne ça pas plaire nde ba caméra zo bima bate ba bate oui na concours ebimi ba tout vraiment bazali ba ligne pe musique na ya na bango nde to mona bekolo mususu et yango eza ka système de sensibilisation président na mukoko yo mo yebi sensibiliser bana mai nyonso bayaka tout c'est plein à concert à l'église comme tous à 4 wana maso qui na biso so 4 au salon de tout c'est que et vous peut seulement faire de la biso to maman Sony pour la 4 orchestre milliers de bateke quand la salle même de me to d'ici à côté non attends biso trompette en bomba bateke bolinga na binoté l'humanité voilà vraiment ezalama na ebité son lobanini ezalama be
place nyonso koteka azali mombele bana mombele kingasani bana ya mongata makana parce que loko makana groupement bakana na belo moko groupement bakana bino bozomona na te musique soto ziki teke soto bitola de la nyonso nde wana groupement bakana village mutiene deux places na bandaki mbakana bosala bafoti te to mona boye bele parce que ba orchestre za pe mingi soto zimi na groupement bakana soto zi oloni ya libéral o ngana zali groupement bakana Bwenzebo yepeka wana puis soto zi manuku groupement bakana c'est que groupement bakana bobonga vraiment bozala memo ebele boya menkao nguma bozala nyonso ezala mama malamu tango na suksa wana ndakubosa te pesa to continue te ko pesa mama bela susu groupement bakana a osikali on a 3 orchestres groupement bakana osikali a 3 orchestres antibizi bango bazali bilonga na yala kingakati kali moko kingakati le seul orchestre dans la kati kingakati na nguma donc groupement bakana oza na 3 orchestres mais boto za salle lokola ya mai nombe te mokolo le 10 ya dimanche c'est que ça la bosoni makasi kingakati et pas le roi et pas un groupement Michael pas ya nanyo Mokani Mbwani Antoine il est anani kuna John Mokani John tabitala sikoyi la population ya kingakati kasi makambo ya moto contre la précédé et bien yo pression ezaka na manzaka tango il est ramini ya ngezo lela na ko ko précédé tala groupement wala ya kingakati et belle population baza na kati wala baza ko musika te na maindombe message de la population pour que les 10 bâtons de ces sika pour que basa la buino bozala ba champion na concours au bosquet le 4. Merci message ezaki non baya to banana na groupement o ya biso moko bakolomo ka tozaleli kingakati chef groupement chef John Fubo ya ko soutenir orchestre na bino bingi ko soutenir orchestre na bino e maningante eza orchestre na bino Kindobo ngana yala eza orchestre o ya bino moko poto beta pena na mabele na biso tala tata plateau siko mbankana 1 contre 100 Monte ga ko ba ba so mabele o eska ko ba so mabele na ngai siko na mabele na biso moko mabele na biso moko to so lati mabele na biso moko ba ba ko to ta salle wana te siko salle wana eto na lango te eza ngo pe mukie na ba capacité eza ngo musala mukie na ndenge na ebeli bino po yema office mai ndo mai bike bataki ngakati so batondawa je suis donc batambaka na butu bazanga na ba place bazali banda. Voilà, merci beaucoup pour la boka la globe ezali musique qui ezala ka nakata politique te ba politizara yango te parce que musique de ça là-bas on aime beaucoup plus la culture na biso ya bateke mais kota lelo oyo ba chef coutumier ba leader ba kasi bazaka ko yela mo bande ba so souté nous allons dire dans notre temps sur la population ba teke ou baza beaucoup plus absent même ba concours au bozo ba conseil bozo beta problème il réellement que ça que le baza absent la carte voilà baza problème face à Bozebo ou baza problème face à première édition pour concours organiser la feston ba de alors la vie morale là-bas pour que baza la ébélé les 10 ouais tellement comment bien les ouais na sepeli ya trop non oui il faut que cela alors jeune wa yebi ko loba faut cela puisque toi ba jeune toi ba pakaté to défendre ka toujours culture c'est ba bilenge ngana ko yebi sabino ba o to tikali sima to bozo tikala sima Bwenzebo bimisa déjà crime ko nchiangole lishambere Bwenzebo winin ko donc ba teke les boye to za ba teke ezana dash mo ngana lo ba ke no njama mo to remote yo ya boye donc ce qui nous embête c'est le teke te ça ka yebi ouais donc mbankana quand to lobby boye ba ke mbankana eza bulldozer donc elembaka ko buka ba miriti alors mokoloana na yebi ke na sensibilisation ya molobeli ya orchestre Bwenzebo pe nazana yowana makambo nzinde azawana donc ndenga sensibilisaka toujours na yebi ke sale kozala inonde na yebi ke grand chef nanga Michael chef Ntsuma Bwalibo Michael Mukoko le roi akozala wana ako soutenir ba orchestre
nayebi ke chef Willy Mabiala kozala wana, Patrick Moloni ye moko akozala wana, tokozala wana mokolo wana. Donc soki mokolo wana en tout cas pena sala etondi te nga na sire bino na otika musique puisque na moi bolingi culture tekete. Ba jeune lokola biso pena boye na mipesa na musala musu te na tanga ta classe te ke non na beta ordinateur toni mais na 8 ans ya koimba pe na zo yemba bokoko na sala musique traditionnelle ya culture teke. Ah et vous allez passer ceux qui mukolango bozangi tozo kumisa kala chef Maindombe chef Fisto Mukubu ceux qui tozo kumisa eboti kabiso to kumisa parce que azo sala makambo oyo ba jeune lelo bazo sepela nango donc tozo tanga kaka te ndenge toye pe na plateau boye ezate ke no a financer so bambongo te poto tanga komone to tanga ouais yeboka financer des objets pour éviter faut une édition chère faut une vraiment cher kapona babino donc donc yema ça foutre bambongo na so to habiter yamba bon parce que avant souci moko boye ya culture na biate ke frère ne liboso maintenant ni sikoyo ba de ko zapi c'est ça maloba na koloba ndenge na bana koloba kaka toujours toza na plateau émission alors Mbundekolo pardon ne toza na toujours kumisa ye parce que toujours mona ba œuvre ya sala pona biso zo pesa so sentiment ceux qui baza 10 baza 8 j'espère que tu longa Kinshasa rapidement puisque Kinshasa ezali mboka na biso kaka ndenge ndeko nanga mission to kolobawa okomona ba grand festival zo salemawa ba francophonie zo salemawa mais biso moko ba nkolo totona mabelo to pasaka te na ba concours wana na francophonie to betaka te ba festival yo sama to betaka te mais biso koza ba politicien te biso to beta conseil na pour to loba ke no ngana za musicien soko pesi mbongo na fongoli ozo comprendre ni sa moi sa ndumba o pesi mbongo a fongoli alors biso landaka te boye biso sala politique te biso to yemba kande bilanga nde to lobaka bilanga lo yembo tozaka ka batu ya ko pesa ka message na traditionnel na biso donde toza boye bokoko na biso kufa te omwana bandeko nanga muyene tokenda mushi tozana bandeko nanga muyene ozomona bazobeta kanda charme atiki nini chikapa lelo azo reni awa na mabele na biso bateke kanda charme azo reni awa muyene ezobeta awa mais pourquoi biso bateke na télévision ku na chaîne pas ma télévision tozo le kanate to le kanata musu une fois peut-être quand nde tozi chance ya Mbundekolo boye ezana mutu mususu te ko so organiser que non na lexa ba mission na ngana plateau ba kuta na Mbundekolo ba beta masolo ya mboka ya bonkoko voilà donc mingi olobezate na pesika ka no mukolo ya le 10 toza le belé salu anetonda ba misusu ba matalikolo très bien ouais voilà avant si koto que na linga koto que na niveau régie toi on va baser sur élément au total comment est-ce que prestation ya oloni ya auto kobeta dernièrement à niveau ya espace Maindombe comment est-ce que les calques avec un parc d'idéologie et on revient après c'est parti la régie. Ezaka Kasekoina avec impact na idéologie de Konanga ya Congo tunanga inini boebake masolo ya concours ya ba orchestre traditionnel oyo eza organisé na fondation Maindombe Bumu eza se ko continuer avec impact na idéologie bosimba ete mokolo ya samedi pe dimanche ezalaki opesi mbwa aboyi boyebake si orchestre traditionnel nde eprestaki kitoko liboso ya ebele ya population oyo bautaki de partout pour que baya kopesa ba valeur tope baya ko accompagner ba orchestre bango kitoko ba orchestre ebeta kitoko musique traditionnelle teke ezalaki vraiment en hauteur ndenge kaka boza koyoka pe boza komona na ba image oyo. Chaque leader ya orchestre atalisaki talent na ye ya kometa vraiment culture teke de manière que population va apprécier pour que alonga na concours oyo ezali organisé et par les grands chefs coutumiers Fiston et Bamou liso banzambe po yende azali premier mécène oyo azako pesa esengo et par bateke pe baumbu.
Kiwana avec idéologie kakabaebi que consommer trop pour que orchestre na yo et maximiser ma chance ya ko gagner concours oyo. Babeti musique kitoko, loyembo kitoko et bongo côté ya mabina kuna kutu en tout cas mutako sabinote population pe na ye moko les grands mécènes les grands chefs coutumiers Fiston Ebamu bakataki loquette po na kopesa esengo la première édition ya concours oyo. Biloko ya boye bake eza se kobetama chaque samedi na dimanche et surtout que bakoti la phase éliminatoire eza kokumbama kuna na espace Maindombe oyo eza na commune Ansele référence kitasela arenga na yala ngingo à partir de 17h yebake okopase ba bon moment na ambiance oyo. Bisomboda Ekolo, en tout cas, te souhaite que ma bonne chance na oyo à commettre la musique qui te copé à consommer un mingi pour que à gagner Kanyotu Munene oyo les grands chefs coutumiers Fiston Maindombe et Bamu à Tchali Bango nyonso oyo na cadre ya ko valoriser ba orchestre la biso traditionnel pour que bango pe bazala na esengo ya kolobake bazali réellement conserver culture ya ba congolais na nyonso to beteli kaka bango mbonda pe to fuli bango mokako soir. Voilà, merci beaucoup Monsieur Kolanda. Prestation ya Oloni ya la libéral la commentaire ce matin ko beta on la week-end aussi ko le Kana il est pas allé aussi à passer à valider les tickets na ya demi-finale mais il faut comprendre que concours ils allaient organiser les première édition nango ils allaient organiser la fondation Maindombe et Bamu Maindombe Bumo donc par les grands chefs coutumiers Fiston et Babi Maindombe alors bon libéral qui la carte concours ils allaient dénommer bon moko Kanyo tamone les alliés premier apposoir enveloppe il y a $1,500 américains suivi la deuxième pause $1,000 $500 ça va mais à part ça quand nous avons bombé ba 4 orchestres de bazali awa donc il sait que on doit 3 personnes la 4 orchestres c'est comment pour que va composer 12 personnes eux pour permettre à côté bango studio ba mettre musique qui manque eux pour permettre que ba représenter ba teke dans niveau moko international donc c'est réellement que tu veux que le moko a kokate parce que ba le baro que musa moko le la facilité mais ce qui que ndenge de bolanga la globe autour ba que ba teke bo sangali o ba tolo ka mité ba le ko e ko même 10 est-ce possible ba de bolanga ba artiste minimum ba beta katia musique traditionnelle ba teke pe ba keneli bo c'est plus que beaucoup appuyer bango présence ya bagage continuer la longtemps ba ko bo muki na ba ko ta ba ko mbele ni sous ba kasaki ba o longtemps na tagi le grand chef coutumier Willy Madiala présence de Fezari Sikawana le grand chef coutumier nani Prince Ngabi Kita Zalakawana, le grand chef coutumier Patrick Moloni Zalakawana, le grand chef coutumier Bozé Belé Papa Embo Makeli Kibi Zalakawana et pourquoi pas na yemoko le roi na ebike akozalawana mukolo ya suka pour que après ça titre taka otika nguma aya isikawana le grand chef Michael na ebike ekozalo pesi bwambo aboyi alors pas conseiller ba teke bozali belé sika pour ko appuyer ba ndeko balia mais pas ko improviser sur le komoro siko to na ba musicien tout ça ba musicien tout ça ba musicien plateau tout ça ba porter ka kwanga te tout ça ba chauffeur taxi ben tout ça là ba musicien pour mettre mo le boy matin mo le komo ba teke ba linga parce que ba ça réellement que tout ça dans la plateau pour improviser ensemble to na moko moko ensemble Miawile mumfamfa ngamyo mamba ambiri bula mulele mpamango ya maluku ambiri bula mulele mpamango ya maluku
miambiri memumfamfa ngamyu mamba ambiri bula mulele pamango ya maluku ambiri bula mulele pamango ya maluku shefu wili nana ngata obumongo nana usisalingana fisto mukubu nana usisalinganta yantia lifunu likaba meyeye dubatyo lifunu likaba meyeye winchasa lifunu likaba meyeye kugabohe lifunu likaba meyeye abrazaville. Voilà, ça c'est l'ambiance, l'esprit ancestral qui se fait dans le plateau. Oh, ma chaîne de poulet télé, qu'on sentit vraiment que ma grande idée, ma orchestre, ma MSC, ce qui ma chaîne de poulet télé, mais l'autre c'est que on lingara là qui tire na hauteur. Si on lingara batekete, on se pataka bango na hypocrisie. On se pataka si réellement que on se pataka bango na motema moko. Olingaka, balida omo olingaka mabeliwa, olingaka ndokolanga la globe, olingaka ndokolanga le Jackson, olingaka na yemo les grands solistes azali awa. Rigo. Sugana. Ah! Ça m'a montré comment vous mettez le quoi là. Me yambo efisto babelo mwana tarmuko yambo elima yande konkura do maindo melo ulinywa shale do bana ngwenze bo mwana mukura tibiselo no ya liberale honorable Moïse talatale kwa mtu mayane honorable Mutanga lero ngabonga ngulenywa bitumolo lima yale tsapo bio bana mabiene ate miziki wibile ngumekaya lefangu wili mabelelo tezari shamili bulolo yambo fito bebe biele. Honorable Richard Mona, honorable député national notable Abateke, honorable Richard Mona, en tout cas kozanga te ko tchalo bokopo na première édition koko oba artiste oba zo réussite. Le premier citoyen communien célèbre mboka Mbofak Zola Meso. Mbofak Zola Meso. Mbofak Zola Meso la bengi 3 fois. Moko zilangai. Tala concours ba jeune oba za besoin assistance na yo à travers fondation Ebamu. Ba teke boza ebele. Ba teke boza ebele. Ba député bozali. Batambongo boze belé botala bandeko bango yo baki demi finale ya sala biso moloko moko boye oyo la musapeza makila na zoto wa enje momoni kirmutu yebuwe njambo njangame yebu muku ideringe ndingwa matalingemo chili webulunti alamfangu yeme mikele njangame eno mundilinge eno njibungini kune njambo njangame eme nurikike nene chef wite daya metala mo loko ozala laba na bikele na ndeko na bazala dumi wana Olivier Imbi, le grand chef Olivier Imbi, azali ko coordonner Dumi village. Olivier Imbi ko zanga telle activité oyo. Na so benga moko bo, so te communauté na bosania ko kanela na mabeti na lingara ba teke nyoto parce que culture oyo ya moni ba belenga botem na mombele. Na boka ba teke, na ko boka ba teke. Donc so muteka siri mbunu na beti tutum. Na bi ko na muteke. Ya beta molo. Ndeko Mbonda école fona beta na pesa ko message pour la communauté teke mo chef Michael landa eloko na c'est que ça les grands prêtres à Uluwala pour biso ba teke to lingaka to sela ka mutu soka kufi voilà hein photo la grand prêtre à Uluwala bwekiki memuro bielentawe la bulibum filme o manjimi ya matuyongwe sanduku le shimu bien sûr sale diume sanduku le shimu bien lilini be monuwe sanduku le shimu bien sûr sale diume sanduku le shimu bien lilini be monuwe libaya basumobo o libaya basumobo o unumube ko bakyomu mukile yangwana bateke biso lingaka so mutakufi oseni matanga makasi mais o mo artiste na bino titolo ba besoin ba douleur makasi message ngone leki sénateur a vie en passant message ngone leki na yebi ke nguma yom to pesa trophée
Mais ça makambu. Mais puis que ville atata ko kende te trophée ko kende te. Voilà. Merci beaucoup. Na osenga sikoyo. Na opesa na bango là je vois ndeko na domo ke siko zali kuna faut contrôler ma cabeza là très bien et pourquoi pas dans le CG Trésor en tout cas tous dans l'esprit moko pour que to luka concours o ekende malamu voilà comment qui tamuki pour à la fin j'espère. Na robeka ba monde ko na pas quota la plateau ya côté la plateau côté ya quota vraiment quota tout ça ambiance moko et tant que porte-parole il y a Bozebo te ya kabeza ya kawa voilà tellement voilà ndeko ça va Wilfried Samba voilà naliki tala caméra voilà message nini oyo ozalango pour la démonstration ba teke par rapport à la première édition concours vous êtes organisé la festival Eba Bima Indombe. Merci vraiment journaliste vraiment na do sepela mingi na chef na biso Fiston Indombe pour eloko vraiment ti de botami vraiment première fois to mona ngo ya concours ya la musique teke et ko beta na RDC na ville na biso ya Kinshasa vraiment nzamba pambolai mais eloko esa nga passe ezaka keno ba politicien na biso teke na ba chef continuer bazo pesa ba jeune talent au vraiment mo Congo makasi mingi en tant que porte-parole ya Bonjebo vraiment esa nga passe autant que la salle lokola où il y a la concours vraiment 10 personnes 5 personnes et ça ne passe mingi parce que tu es comme ça belé pour eye bana etambola mais tu peux ça mawa mingi mais pour mes athées to konane binoté boza makambe belé bosala mais vraiment les 10 euros vraiment les 10 euros là c'est vraiment appel na ko sepela vraiment ta que surtout na éviter pese loko ne baloba pesa makabo za makabo c'est ça et on a senga vraiment ba mfumu no surtout ba politicien dimanche musale de la raté bureau de la kokangama pourquoi pas so on que mesurer moi terrain et stopper na nous boya bebele to sangana so okumisa ka Bonjebo okumisa ka mabeliwa o so bele masangana tanga na ya beti ndule et ça peut malamu mais ceux qui bo pesa biso mu Congo mingi bozo décourager na ba jeune talent ko bangone pour 6 minutes boza ba parlement wana tu veux te ma belle kota ma jeep bango ba tombola ne bino très bien c'est que ça ngake bilo boya ka pe tombola bango et lokola olori ya nagege ba benye ko beta conseil mbele azo futa ba transport mais bisa pas moyo OK na ba mise ba leki tala bango ba leki ba beta ndule ezati mais ba $5,000 bozo panzango bozo kabango esa mawa mingi ato osombela moko te mais sombela bisi moko apo na Bonjebo kuma Bonjebo na ba TV ba ke Bonjebo ba leki ba beta ndule ba misisa bango ndenge ba jouer la vite ba beta la terrain ba bisi ba beta bo ba mati na bisi ba vandi ensemble tina destination mais esa mawa mingi na bila mbongo ezali bo somba mais volonté mbe eza bango très bien bon comprendre que émission permettre vraiment que ba leader va s'exprimer ba bimisa ba passe ba pota ba ngata mitema bola na ba musique na bango na ba mituka na bino na bandaku na bino mais boye ba kateke ba ba passe ba pota mo na mitema à travers première édition ou à travers émission OP va s'exprimer alors tout le monde qui est sur la souka non pas sur le basuka aussi ça na ba n'est pas ya papa na rigo mais ça je laisse cause là on passe juste une minute pour clôturer na bino par rapport ya organisation séminaire de concours par rapport ya ba projet ba posa besoin na mo pour que on optimise à gagner concours. Merci vraiment pour le message. Nazo benga ko beta CT pour biso to beta ka CT na libaya beta CT na libaya ba na beti CT na libaya et pas ya mokonzi ya commune mobimba ya Sele Mbo Frank Nzola Meso et Maningante. En tout cas, boya ko soutenir orchestre na bino chef Willy Mabiala, chef groupement Kingakati, chef Michael, chef Nguma Roi. Oza ba orchestre na bino ceux qui bozo tala kaka boye to bunanaka na biso moko to kokate très bien ka biso to kondati voilà yoza poso yo kanzembu mais ce que biso to sa nzembu ndenge nini taniske na libuma nzala za na matoite faut bocha biso mwa poids ndenge chef Maindombe asali idée asali déjà idée bien ata OK ko sala boye mais asali déjà idée bien na pesi mbote na Antibise Mobimba leader Lule na pesi mbote na honorable Matele Mbabu en tout cas kotika bana te bana bangoyo vraiment utilaire mo grosso na ponton
pour soutenir l'orchestre Antibi, c'est Yangoyo. Les 10 bomona na wana en gogo. Très bien. Bien. Merci beaucoup. La Kepa Ndekona Kula. Jackson. Merci. Dernier mot. Merci de journaliste. Dans la population T Kenya so umbu. Boya vraiment les 10 on a participer à la musique nabino et aux alamaka c'est ça bonheur na biso nyonso. Nako zanga ko soki na bosani c'est que na sali mabe. Nako ba na autorité municipale. Oya zape communal double bransard. Honorable Franck Mondo la messe qui télé bopeto. Wana ebi. Le seul bourgmestre yemoka kota vraiment accueillir vraiment tina kata ba niveau zote ba bosa musala. Na zoake vraiment chaque jour. Félicitations mais non c'est qu'il faut qui tire tomboma. Tout le monde a pu jouer dans la salle. À part ça, on a appel na l'honneur à libéral Mobimba, ba fanatique no soboya, ko banana leader nango Gege, petit Gege batno sobayebi, et na comité Mobimba le roi président Noël Moukoko, secrétaire orchestre jusqu'à Ouazali comme président adjoint et puis Enoch Moukoko yo secrétaire bossa makamaka et puis ba chef national ba chef Nguma Mikaeli, ba chef Willy Mabiala ba chef Ouazalima Indombe yemoko et puis Okito Milanda Jantiningo Bila chef Mutiene yo na robosa na hote ba faute c'est que na la pour ça dimanche le 10 namona vraiment villa tate ko kendete namona vraiment ça vraiment à part ça na pesa pe maman na mbote ma Béatrice Ngancho wa botinga jamais na ko dekaye et puis bande ko na ngani so na dinga bino makasi pa mission solonera libéral na ko banane leader mutasuka ba mbote na bino vraiment trop. Voilà, merci beaucoup. OK, merci tu pas de la gloire c'est beau. Dernier mot par rapport au Totugoloba Awa tala caméra voilà donc c'est comme ça tout ça s'appelle. Non, dernier mot en tout cas ngai nazana remerciement d'abord il y a comité national na biso ya orchestre Bwenjebo et puis provincial na saluer bino ba mbote beli bobo sanate le 10 tous ensemble to leki déjà demi-finale en tout cas na ba force na bino nzambe azong sa ebele na ba poche na bino sike utaki et puis na meki ko saluer excellence Papi Mbumba Ngaliema depuis commune ya Njili son excellence en tout cas ba mbote ne ebele na kombo ya orchestre no Bwenjebo son excellence double fonction Tosobika monsieur Mbo Nzola Meso Franck na saluer chef Michael Tsumabwali Bomokoko et puis na pesi aigle ba mfumo chef Willy Mabiala Mbote Bele chef Milbou trésor donc ko lansana maman Nanou donc ba Mbote Bele esika bozali donc na saluer bene staff ya orchestre Bwenjebo et puis na pesi leader nanga ya orchestre nanga penza ba Mbote esika ozali wana eza maloba ya molandi na yo o na tiki ya mingi ko pesa te na pesika ba gros bijou nzambe abatela chef Fiston Mukubu. Merci beaucoup là na mabeliwa mamanou beaucoup alors tu comprends souka une minute pour clôturer la bilo. Merci mon écolo quand on parle manu pour biso bena mingi do mona toto sa salle wana intervention na biso za kamombeli ça dit na za ne grandi mbakana mais qu'est-ce que ça 50% il y a quelques bâtiments de quoi montu bala chat donc mon avasta faire un bapéja na babonda mi pousse ba faut changer ba mumbeliste ba c'est vos signes cause balika c'est vos signes ba monde pas ba idéologie teke banda ba tabala ko teka libéral mon na voilà donc belle mobimba beaucoup kana les jours wana de voilà na bibino hein biwa man mukuru mobimba porte-parole Bojembangu ya nonombuma directeur marketing bino tout honorable Moïse Kitalatala kwa muntu yonde bena charge orchestre pour le moment honorable Moïse honorable Léonard Motanga Ngulu abunda ka toujours en tout cas place vous allez chef Fiston Maindombe orchestre na bina wana chef trésor Isha Milboul ya manunu bo soutenir biso donc ba fumu tout orchestre no setangi a baza pour biso nyonso baza orchestre moko te ba yini je peux te donner un fond moko to yini ba ko to tangi ba kombote en tout cas bolimi sebele to na média et mo ba oublie pe za la ni tira monter aussi pour le moment ba muteke nyonso atanga na muteke en tout cas boye ibolamu na édition wana merci beaucoup fumu nyonso atanga mite boza biso bioma nuku Monsieur la minute on est ensemble. Merci beaucoup. Voilà, de 30 secondes. Mot de la fin. Merci bien vraiment, merci. Na sepeli fort, na nenge monsieur Leki. Mais na pesa kaka ebele na ba mbote, na ba musiciens surtout oyo ba passer concours.
pe na ko bossa na te na chef Martin. Oui. Martin Leta. Et c'est que zali. Obumungo. Wana vraiment de Martin Leta. Ozo bunda lolo pour na plateau. Vraiment c'est que zali mbote belé. Pourquoi pas Michael? Michael a eu côté zali mbote belé na si ozana mboka, mais j'espère que non le 10 okozala. Très bien. Et na ba chef coutumier na honorable Nabiso, Lona Mota, na Richard Mona, vraiment ba 6 minutes plateau. Bonne la paix, na parlement kuna pour la musicien na bino ba jeune talent. Très bien, surtout c'est ça. Bonne la vraiment est belé. Donc c'est pas moi que non 4 heures va se trouver attends na bisi à transport à Pamba. Très bien, merci. Musicien de foot en hangar, mais ma wami musicien teke. Voilà. Merci beaucoup, ma message de Tamboli. Nous sommes arrivés au terme, maintenant au Kabana, là, je vais maintenant conclure cette émission. Merci beaucoup, les grands chefs coutumiers Fiston et Babi Maïndombe. À Salake, émission et Salé Mamakat avec impact dans l'idéologie P. Nous remercie beaucoup plus. C'est moi, surtout, et pourquoi pas. Na banderole surtout au Bazali na kata vie prophète qui s'est tout quand soutenir première édition au concours des orchestres traditionnels teke organisé par Fondation Maïndombe Boumo Boy Bakazali idologie moi makasi to sunga bango parce que ba jeune au Bazali a ba boy aussi ma arme blanche ba aussi ba bioko ba kosa ba kulula ba ndimi réellement que ba servir mboka la biso dans la musique comme la musique traditionnelle faut qu'on soutenir bango de manière que ba kende liboso baza ba parents bazo foutre la bandaku bazo appelle la bande bazo botaka il faudrait au moins la musique bazo sala baza vraiment ba erreur ko baki oui à travers musique oyo la commis plein à poto à travers musique oyo la ko défendre critique ba tereta une fois à la France ou la Belgique à travers musique oyo ba festival zo betama bazo pour appeler bango bazo sala ke ba comme niveau za kaka bino ba autorité politique administrative pe na ba chef coutume au bazala katia moka oya République démocratique du Congo, beaucoup plus de professeurs qui se sont battés Bazali. Alain de Ouattara, la présentation de cette belle grande émission par excellence. Derrière les caméras, là, je vois la présence de Benjamin Kilunga, Wilfried Samba et Yannick Kaloso. Niveau de la régie finale, les bon ingénieur écrit Mateta. Nous avons dit que Bassa et le Komo pour tout Kabolamba la Moko. Ça t'a commenté pour la passe de Olivier Imbi, j'étais salué en passant. Moi, le Komo, Livuno likabamo yeye Kinshasa Livuno likabamo yeye Kugabo Livuno likabamo yeye à Brazzaville. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini. On se retrouve prochainement à l'édition de la Fiston et Banoum de continuer toujours dans la bonté. Voilà, Zambé a Kobeli encore une fois de plus. Je vous aime beaucoup. Emenouman, Moutema, ya maman Adèle, tous les cas. Allez, Dewa, Kaka, Mwana.